okoko na biso atikela biso kalebasi, okoko na biso atikela biso nzungu, o charpelo okoko na biso atikela biso tosambelaka nango, o ekoko na biso alakisa biso likambo eza tozwa munga moko tobwaka, elembo nini okoko na biso apesa yo. Yo ozwi nzete ya mangengenge omemi yango tina ndako lobi elembo ya mangengenge lando yeba place vi na yo na libota na yo etekami na nzela na yo. Esprit wana soka babimi na mai gouvernement na bango baka kosala réunion na mokili pe koyetola moi likolo ya ngomba moko. Voilà encore une fois, Mbote Mingi, Nabande Kounyoso Balandi, la chaîne OYO DVM Daniel Télévision. Merci pour la fidélité, merci pour la bolingo ici. Comprenons que nous sommes à Kinshasa, la capitale. Donc voilà, il fait chaud à Kinshasa, comprenons ça comme ça. Merci beaucoup, Nabilonion Sot. Nous sommes obligés à continuer. Nous avons témoignage, nous avons 10e témoignage, si je ne me trompe pas. Donc 10e épisode, nous avons merci Nabande Bazolanda, merci Nabande Bazo s'abonner, merci Nabande Bazo partager, télécharger. Merci à vous tous. On est ensemble, c'est seulement pour gagner les âmes pour Jésus-Christ directement. Je m'en vais dire bonjour Papa Daniel. Bonjour mon frère. Boni Sadone Diaso. Oui, santé za malamu nangolo nzambe poete nzambe na bisonde mobateli malamu. Vrai combo na Yesu Christ. Soki akobatela te oya kokengela akosala musala ya punda. Alors, na 9e série, 9e épisode, to betaki solo ya pasteur moko azano sala nzambe na ndenge bien mais to yoka kinde papa lobaki batindeli ba sœur ba sirène moko boye baye musala nzamba moni mbongo aluli mbongo tie kokoma ke asentaki ser bon to nto yeba bataki oya ataki ser zemi wana ezali tolobela ki entre na 4e ou bien 5e. OK. Oui, oyo ba initiaki. OK. Donc to initiaki to tindela ki ba sirène à partir monde à ténèbres ba bimi na mokili puisque moni esprit alataka corps ya moto. Esprit akolata corps ya nyama. Esprit akolata corps pe même ya mama na yo, même ya tata na yo, même ya ndeko na yo, même pe ya pasteur na yo oyo soka na mabondeli te. Et puis soki afungola ki pe porte asali masumu po eloko ekaboli na mutu na nzambe aka masumu. Donc mutu asali masumu azangi bokonzi na nzambe kati na ye. Saint-Esprit bima kati na ye. Alors na tango ataza pasteur moko makasi diable akolata pe. Ozomona. Donc l'esprit balata ki bato babimi na mokili babimi basi kitoko. OK ba sirende bataka pasteur pona lokoso ya mbongo. Omoni po biloko oyo diable akoti na l'église pona koboma basali ya nzambe pe koanvute bango kokoisa bango kolongola bona nzela nzambe ya liboso eza mwasi ya mibale eza mbongo ya misato eza succès koumela. Ozomona mosali ya nzambe akoma na bagarde. Mosali ya nzambe mwa malade mokebo avion poto aobanga kufa. Orke kufe yali eloko koboya pe kobanga eza masumu puisque lelo soki okufi na masumu ndelo kwa pasi moko taza sembo bobele nzambe mais na place okima masumu ya okota na masumu il faut kokima masumu kokangama na masumu te masumu ekoma lipasa na yo to amina yo yango nde koto na lifelo ezangiso bokonzi ya nzambe. Donc nzambe aza nzambe na mawa soko koisami kovanda te telema luka nzambe zongisa bolingo na nzambe na nzela ya repentance po mawa na nzambe ezala likolo na yo. Donc tobandaki koanvute l'église kotindela l'église même ba partenaire o bazali bandoki. Soki tomoni église wana eza na moto na nzambe tokotindela ngo bandimi ebele bana nzambe sengeli bayeba église ezali corps du Christ nzoto ya Yesu Kristo.
mais diable atindikaka mpe banvoye yango moni église ya nzambe baosambela nzamba solo bandoki bakokaka kovanda kuna te bakimaka. Attention na komona baeglize eza mpona baplein ya bato te po yesu kristo ezali nzambe ayebi mokili malamu ayebi ke na se na mokili bato balingi satana baza ebele ke balingi yesu kristo. Ozomona yesu kristo a mokolo mokili mais aza na baevangeliste mokie. Diable aza na baevangeliste ebele. Yango nzambe azoloba na Paul alobi elanga nange eza munene me basali nanga bazali mokie. Poti lelo bana na nzambe bawangani nzambe. Biso bana na nzambe totiki nzambe. Nzambe atikaka mutu te. Biso no totikaka nzambe na nzela ya nini? Ya masumu. Yango diable atindaki biso tokende ko détruire l'église nyonso oyo bazo sambela nzambe na ndenge ya vérité to bebisa yango de to bande kotinda bantene na biso bandoki bantene na biso ya ba charlatan na besprit baluka bato bakota na l'église wana. Pourquoi? C'est parce que bazwa procession ya église wana. Okomona bango na kati église balata orgueil baluka kaka ba poste minene po ba diriger ba conseiller po bazwa pasteur wana en otage. Pasteur refusa na vie de prière. Otala banani o baza ba conseiller na yo. Puisque mutu nyonso te aine na mission. Ndenge nzamba tsaki Aaron na mission pour nous soutenir Moïse non. Misu baina na mission baina ngo eza pona ko détruire likabo ya pasteur. Yango moni ba pasteur rebele ba komi ko futsa ba jeton, ba pasteur rebele ba komi ko teka ba mai na l'église. Donc au mona na boulevard ba jeune nde ba tambusa ba au pire ba mai ya milangi ba canadienne. Ndenge mo pe ba pasteur ba tikili lo ba nzambe ba komi na ba vendeur ya ba mai. Donc etikali mukeba bima na ba prince. Ndenge bana batambusa ba mai na ba prince au mwana ba chasseur ba osomba. Bango soko ba komo tambusela mai na kati église nzambe. Omoni do batiki prédication ya repentance mateya oyo kokilongola bato masumu do bakoti na ba mateya oyo ya kotekela bato ba mai na l'église. Pasteur obenga boko somba mai au $20 eza ya onction. Mai onction eza na mai te, onction na mafuta te, onction eza kaka na molimo mosanto. Soko tamboli na kobanga ye otamboli na vie de prière pe kosalela nzambe molimo mosanto akwa ko visito yango ndeza a onction. Donc toza nango lisusu na pratique te tokoma nango na spirituellement donc na molimo nde tokoma na nango. Donc ozomona ke l'église ebele batiki nzambe. Donc Satan na kati église Satan akoti na kati église na misala na ba pratique. Ozomona. Donc Satan ye kovanda na kati église, na église eza na ba pratique. Église oyo okomona prière ezate, mateya ya repentance ya sanctification ezate. Ozomona. Mukolo moko tozaki na réunion na Senamai. Marie Maigwala lobi na ngai. Kisimbi. Représentant Nabiso, représentant ya ba sirène Nabiso, oyo azali na se ya mai, kobanda Kinchuka ti na mboka moko babengi ntomo koleka ntomo wana mboka moko ezana ngobila. Asuki wana akabwa na esprit mususu wana. Esprit wana soka babimi na mai gouvernement na bango baka kosala réunion na mokili pe koyetola moi likolo ya ngomba moko. Ngomba wana ba Kristo bakomi ko ape kosambela wana. Yokendaka bangomba. Hallelujah. Yokana ebisa Yesu Kristo alobi na biso na mokana na Matthieu chapitre 6. Alobi ozali na ba problème kota na kati ya chambre na okanga porte chambre bondela lele pa na nzambe. Ndenga alobi na Philippe 4 chapitre 4 verset 6. Na kati ya ba problème nyonso senga na nzambe na nzela
na ba prière na nzela na explication na ba action de grâce nzamba saela yo ana soki nzamba apesaki ye mwana na ngomba te apesaki ye mwana na kati na église lelo ba pasteur bilandalanda lelo ba pasteur bilulalula pasteur atambwa na lupango abe opo tambwa na lupango abe musu pasteur wana salaka na ye neti papa nanga Chibin wana père spirituel le bato bateza Yesu do wana encadreur do bana nzambe balimbisa encadreur anania nanga do encadreur nanga moto asali ke na kolendisa nga na kobondela mpo na nga na kosoutenir mpo na nga na mabondeli na financement ozomona bambote ebele sikoyo ali papa Chibin Chibamba na papa na biso patriarche Semi papa Semi papa Semi na Arche papa Semi na église ya Arche wana pena papa oyo abandai kosomba meme ba livre azopesa nga ya bamateya aza koenseigner nga chaque butu tokuta na ye epa ya kamai nanga pasteur waza na France lilo Blaise pasteur Blaise bambote ebele na France campagne ezobanda tozela maloba no ndenge olobaki osoutenir na mabondeli soutenir pe na évangélisation tozela tokomona o papa mikolo ekoya sikoyo eloko nini passé omoni Marie Maigwala ebisinga oza na mission moko osala besprit na basirene na biso na besprit mosusu bilima baka koyetola moi na ngomba wana soki baye na ngomba wana bakristo mpe bakomi kokesambela na ngomba wana ka ndenge omoni esika diable omultiplie baproblème esika wana mpe Yesu nzambe na biso amultipliaka miracle ngomba wana eza ngomba moko soki moto aza likolo nango omona presque baparti ya Kinshasa ndambo ngomba mangengenge wana alors alobi esengeli bo créer eloko moko wana lokola bakomi kobengana baesprit na biso bato mpe bakomi kolanda kosambela mingi efo todétour esika tobebisa mpe bavia bato tokanga bango na prison olie bayaka kosambela nzambe na bango babanda siko kosambela nde ngai wana Marie Maigwala tokoteli yango réunion na se na mai bake kolamwisa papa moko akufa kala na Kisangani na cimetière Kambakamba azalaki représentant ya monde astral avant mengu yenda asalaki remise représentant mengu balamwisi ye bazongisi ye na mokili kozongisa bazongisi ye papa wana komi kochanze okomona bimi mwana mwasi okomona bimi mama mukolo okomona bimi jeune garçon okomona bimi papa mukolo donc ochanzaka bafaçon oki komona ye awa oke komona ye kuna me na forme mosusu te kabiloko mazaka kaye moko aza kose multiplier nde batindi ye mission ni batindaki ye bazwi banyoka ebele bapesi ye pa Marie Maigwala alobi zwa banyoka oyo ozokende nango na mokili esiko kovanda banyoka wana kozala wana me kolongwa banyoka ekokoma banzete lokola bazomata ngomba wana eza molai bazokende koluka banzeta kokata tala ndeko na ngai yoka monde ténèbre eza makasi te bana na nzambe meza maele mingi ténèbre moni bakristo bakesambela na ngomba wana bazokotaka na bisobe kubukaka banzete po basala nini bamataka nango apesi siko représentant na biso akufaka na cimetière Kambakamba papa na biso wana ya monde astral elima wana wapo motu nyonso soki azali membre ya ténèbre soki akufi akoma elima alors azongisi ye na mokili apesi ye sikoyo mission lokola baokebukaka banzete yo facilité bango tekelaka bango banzete me na mbongo ya mokie papa wana bimisi banyoka vandi
or que eza banzete te eza banyoka seli yango ecartation baluki banzete abandi kosala banzete donc okoleka omoni papa opusani liboso omoni jeune oke bomoni jeune fi oke bomoni mama o se multipliaka mezaka ye moko alors batu siko babandi komata na kati ya ngomba wana tangu baza komata na ngomba wana panda bazomata na kati ya ngomba wana olie bakende koluka banzete babuka batali babandi koteka banzete papa mexo facilité biso mama mexo facilité biso babandi kosomba banzete olie apesa bango nzeto azosala azozwaka banyoka oyo evandi pembeni baluka banzete azopesa bango tangu kaka osombi bapesi onyoka bapesi nzeto wana osimbi nzete te mosimbi nyoka ozwi mbala moko kasha 66 alors bakristo bakomi kokende kuna babandi kotekela bango banzete banzete wana bazotekela bango eza banzete te ezali banini banyoka okomona eloko nini ekosala tangu mokristo asimbi yango asimbi nyoka wana eza monde ya ténèbre yebaki mokristo alongwe deya na vie ya sacrifice po andimi deya kosomba eloko po esunga ye na eloko eske ozolandanga ntango bamati ngomba lokola bana baserpent ya ténèbre na maboko Saint-Esprit akoya na maboko na bango te po maboko na bango ekomi na mbindo. Pour Romains chapitre 3 verset 23 Bible lobi tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Moto asali lisumu azangi bokonzi na Nzambe. Pour Saint-Esprit ndavanda kakati na biso po Nzamba salela biso. Alors tant bazo matana ngomba wana bade na kashata basambeli ndenge ni besprit ba okima lisusu te. Besprit wana bakomi koya kosangana na bato likola ngomba. Bato ba osambela besprit pe ba oyetola moto. Ozomona besprit bazokima lisusu bato te na ngomba wana. Ba dominer bato azwi ba procession bato. Siko problème ni ezali. Okomona moto azwi nzete wana azong na ngonda kwa bina kobwa kango te. Oeza elembo ya mangengenge. Na bombi yango na ndaku nanga. Oh mon Christo. Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit manque de connaissance. C'est parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Nzamba lobi bana nanga ba bebi sami na kozanga koyeba. Lokola yo yebi, lelo boko ndima, ngai pe nzambe na tikio. Nzamba tindi ngai bien aimé, alongoli nga na libulu na ténèbre, atindi nga liboso na yo, apesi ngai manda. Puisque pendant 24 ans, diable apesaki ngai manda. Ya kobebisa bavi ya bato pe kokanga bavi ya bato. Kokotisa bango na prison bakoma bawumbu ya ténèbre. Mais lelo Yesu Christo oya longoli nga na libulu ya ténèbre a transporter nga ye na nga na lumière. Apesi nga manda na nzela liloba na ye pona kofungola yo misu. Ndenga lobi na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Alobi na poni yo lokola lumière nanga. Kende kofungola bana nanga miso. Ba oyo baza na prison longola bango na prison. Ba oyo baza na boumbu longola bango na boumbu. Ba oyo baza na prison bimisa bango na prison. Mutu oyo ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka. Mutu oyo ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka. Soki diable apesa kinga manda pona ko kanga via ba Kristo. Pona ko bebisa via ba Kristo. Pona ko boma via ba Kristo. Lelo Yesu Kristo apesi nga manda na nzela liloba na ye. Na mafuta te na mai te na mungwa te. Apesi nga manda pona kofungola yo miso. Pona kolongola yo na boumbu. Ba o baza na prison babima na prison. Na kombo na Yesu Kristo. Soko lobi amen okomantango esiko zali ekokisamela yo bongo. Omoni mutu alongwe na nzete ya mangengenge aye nango na ndako bi nakobwaka yango te fona bombango elembo ya mangengenge o ezolakisa ke na utaki mangengenge bien emozo bomba elembo ya mangengenge ezali kombo ya elima oyo azali ko diriger banda na mai na biso awa na nini kote avaka sangulu
mai na biso wana nini ya kinchuka na mabanga wana ilima wana za wana azo diriger banda wana ti kote ya mai ya kana na mboka ngobila mai ya ngobila wana elima wana suki wana bakabwene elima mosusu yende chef ici ya prison oyo azokanga Kishasa mobimba sikoyo lobi ozala na elembo na ye na kati ya ndako otie Yesu Kristo wapi esengeli na biso ba Kristo tozala nde na elembo ya Yesu Kristo na kati ya bomoi na biso elembo ya Yesu Kristo zali kondimela ye pe kotosa makomi kati na liloba na ye Nzambe alobi nini tosala masumu te toyina te toboma te tolula pe te mwasi ya moninga toyiba te linga moninga na ondenga milingaka linga Nzambe na ope na motema moko nde liloba na Nzambe oyo sengelo linga na motema na yo wana ndo bombi elembo na Yesu Kristo na kati ya motema na yo po elembo na Yesu Kristo yango nde Saint-Esprit oyo aza kati na motema na biso me yo zwi nzeta mangengenge omemi yango te na ndako lobi elembo ya mangengenge lando yeba place vi na yo na libota na yo etekami na nzela na yo lando yeba vi na yo pe ya libota na yo ekangami na nzela na yo lando yeba vi na yo pe ya libota na yo ebebisama na nzela na yo tango ye na nzete ya mangengenge wana otango na kati ya ndako soki bozalaki na ndako wana 10 bino nyonso 10 nyoka na sui bino pe bino bakasha 66 donc boza déjà ba candidat ya faire soko kufi lobi oke na kati ya monde astral bien aimé landa témoignage au malamu boza na lupangu wana bato ebele boza na lupangu wana immeuble moko akotisaki kashi wana nyoka wana kotambola si bato apesi kashi omoni c'est parce que pona bilanda landa na yo lokola baninga baoke sambela na ngomba yo moni po Nzamba yo kayo ezefo matangomba mobosani ke po Nzamba yo kayo esengeli obongisa na Nzambe okobongisa na Nzambe na nini kaka na nzela repentance nzela kokima masumu ndoko bongisa nango na Nzambe po ete ngana yo topesa mingolu kaka tango toza na bomoi akoza makila na Yesu Kristo epesi biso ngolu pona bolimbisi ya masumu na biso toza na ngolu ya repentance tango toza na bomoi soki sokufi mo Kristo repentance ezalaka te bongola motema na yo tika bilandalanda tika bilula kaka na ngomba wana mangengenge diable atie ba prophète na ye babandi ko bima na basi na bangomba wana babandi ko tia basi bazemi na bangomba wana omoni basi bakomi kozwa bazemi kaka na bangomba wana basi abatu bakomi ko bima na ba prophète na bangomba bakomi kozwa ba maladie ya infection ba maladie ya sida kaka na bangomba wana po ba prophète wana baza diable bazolobela batu makambu kaka na bangomba wana est-ce que Yesu Kristo ana koloba yebisange sikani ni Yesu Kristo abikse mutu apesa prophétie esika moko te ozoluka nini mo Kristo ozoluka nini Nzamba za na kati ya motema na yo église aliboso za motema na yo sokola motema na opo Yesu Kristo akota bongo tango ke kosambela na église de Christ pona kosangana elongo pona koluka elongi ya Nzambe akoyoka yo na ngombo kenda koluka nini nani apesi yo directive akomata ngomba ya mangengenge kombwa mangengenge ya kombwa sirène tandenge tokanga bavia bato ebele ti lelo monde ya ténèbre azokanga bavia bato ebele na nzela bangomba omata ngomba mangengenge diable akenda kokanga yo omata ngomba mangengenge ozwa nzete mangengenge oya nango na kati ya ndako na yo epesa kasha 66 yo nde mutokoti libota momba na prison po kasha ya 666 ezali elembo ya prison satanique donc soko zwi yango yeba ke nano kufi toza na bomoi mo vivre akadea na kati ya prison wana yango moni ba Kristo ebele bazolela elembo nini yo simba na maboko na yo osimba elembo ya mangengenge osimba elembo ya satana eloko nyonso eza pratique eza na Nzambe te na kati Nzamba za na mai te Nzamba za na mafuta te
nzambe aza na baji te, nzambe aza na buji te, kaka na kombo na Yesu Kristo soki ozali na vie ya repentance okozongisa bolingo na nzambe. Yokana biso mon frère, repentance yango nde mama délivrance, et délivrance yango nde mama ya prospérité. Nzambe nano asalela moto te na nzela masumu. Po nzamba asalela moto faut se repentir. Oyo ozomona osimbaka na vi na yo eza bamiete oyo diable azosala nini azopesa yo. Nde diable atindaki biso tobebisa vi ya bakristo. Esika oyo tozomona moto na nzambe ezali, esika wana foto ya tokota na kati totinda bamvoye tokotisa envoûtement toleka na kobebisa esika wana po tozwa milimo ya bato, po diable ayebisaki biso tolukela ye kaka bakristo le toboma bango. Tobandaki kolia bakristo, bakristo bazoganga au nom de Jésus, mais tozokanga bango tozolia bango. C'est parce que bazana esika oyo babebisanaki na nzambe. Bien mo bebisanaki na nzambe esika nini? Nzamba ye koluka yo na témoignage oyo. Yo mesana kokota bangomba. Okendaka koluka nini na bangomba bien-aimé? Olukaka nini? Yesu Kristo en église. Église a liboso za motema na yo. Ya lobi na biso na Apocalypse chapitre 3 verset 22. Atelemi liboso porte za motema na biso. Azali kobeta. Nanya koyoka mongongo na ye. Alléluia. Afongola motema na ye. Yesu Kristo akota. Yesu aye koluka yo lelo. Ana posa kota na kata motema na yo. Elembo nini yo simba. Peut-être au côté d'église moko ba pesa yo prochette. Peut-être au côté d'église moko ba pesa yo mungwa. Peut-être au côté d'église moko ba pesa yo mafuta. Peut-être au côté d'église moko ba pesa yo ba bougie. Peut-être au côté d'église moko kenda wa posimba nzeta mangenge yo kota na ndako na yo. Okenda na ndako nganga ba pesa yo ba pigeon, ba pesa yo ba soso, ba pesa yo biloko nyonso pratique. Osimba na maboko na yo. Lelo komi kolela. Yo moko mikabaki. Pwete yeba ke soko zali papa. Okota de janda kwa bonganga. Okaba vi na yo. Okaba pena vi ya bana na yo. Yeba ko zali mama. Okota de janda kwa banganga. Koluka ko kanga via ya mobali moko. Koluka banda koteka komekse mata. Yo kendaki koluka. Diable apesa ka miet. Okendaki nde ko kaba vi na yo. Okende nde ko kaba vi ya bana na yo. Okendene kokaba vi ya libota na yo. Ebele bateka mabota na bango. Lelo mabote koma na souffrance. A cause na bango. Bakota na banda kwa banganga. Bakenda ko simba bisimba simba. Bazwa bilembo ya satana. Bakoti sana kata banda kuna bango. Lelo libote koma na pasi. Oko kona biso atikela biso kalebasi. Oko kona biso atikela biso nzungu. O charpelo ko kuna biso atikela biso to sambela kanango. O iko kuna biso lakisa biso likambo za to zwa munga moko to bwaka. Elembo nini oko kuna bino pesa yo. Yango nde teka vi na bino. Yango nde kolela na bino. Elembo nini ba pesa yo. Peut-être okolo bana kotanda kwa nganga ba pesa nge lembo moko bo eloko moko ba pesa ngango kale eloko apese bunga na bwaka. Eloko wana ebunga physiquement mais spirituellement ezakati na yo. Yango nde zolelisa libota na yo. Yango nde zokanga vi na yo. Yango nde zobebisa vi ya bana na yo. Soko landi témoignage o eza 10e partie. Ko hésiter te benga. Numéro na biso eza affiché wana. Benga na kopesa yo directive. Benga na kobondela po na yo. Okobima na kati ya prison bandoki ya libota. Okobima na kati ya prison ya monde à ténèbres. Po ete pendant 24 ans. Na yebi ndenge diable akangaka ba vi ya bato. Na yebi ndenge diable abebisaka ba vi ya bato. Na yebi ndenge nini diable amemaka bato na boumbu. Na yebi ndenge nini diable ataka vi ya moto ezala vi mobimbe ezala kolela. Nzamba ye koluka bien aimé. Olandi témoignage yo ko hésiter te. Olandi témoignage o ko hésiter te benga. Olandi témoignage o ko hésiter te benga. Na kobondela po na yo. Po ete eloko nyonso na kati ya vi na yo. Ozoluka nango solution. Solution nango ezosimba te. Yeba ke yo moko mitekaki. To eza na mutu moko na libota na yo. Akendaki kosimba elembo moko ya mabe. Yango ne mutetekaki libota mobimba.
yango nde bapasi na bino po ete nzambe azoloba na biso na Exode. Fungola Bible. Exode chapitre 20 verset 1 à 5. Exode 21 à 5. Tangela biso verset. L'Éternel parla à Moïse et dit. Pardon, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont à bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Nzamba lobi azali nzambe ya zuwa alingaka te basangisa ye na banzambe mosusu o basangisaka ye na banzambe mosusu apesaka bango etumbu pendant 3e génération pe 4e génération. Bien aimé, à cause ya mutu moko na famille na yo asimbaki elembo ya mabe okota na ngomba mangengenge okenda kozwa nzete wana osomba omata na ngomba oya na ngo na ndako bomba ngo na ndako na yo olobi na bombe elembo mangengenge mais elembo wana nde kaboli ona nzambe elembo wana ezali elembo ya monde astral tangu yo zwi yango nyoka wana beti okache ovandisa ngo na ndako na yo ovandisa un esprit na ndako na yo eza pe na bato ebele bazolandanga bapesa yo singa loketo ovandisa ngo na ndako na yo bapesa yo kalebasi o bakoko batikela ngai kalebasi wana nzamba sepeli nango te yango nde mutu ezoloka yo na libota na yo yango nde mutu ezokango na libota na yo peut-être ozoloba na simbaka mbongo peut-être ozoloba na sale makambo ya minene mais vi nange eza na échec elembo nini yo simba na maboko na yo elembo nini libota na yo esimba nani asimbaka elembo ya ténèbre esi akufa mais lelo libota no ezonyokwama Lamentation chapitre 5 verset 7 tanga ngo rapide. Lamentation 5 verset 7. Lamentation 5 verset 7. Ok, tout le temps na kombo ya Yesu. Nos pères ont mangé, ils ne sont plus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ba papa na biso basalaki masumu. Bazali lisusu te. Mais biso tokomi konyokwama na mabe na bango basalaki. Bien aimé, Eli sacrificateur akufaki pe pona masumu ya bana na yo. Eza na mutu moko na libota na yo asimba elembo wana. Peut-être yo za na poto me ya za na mboka. A cause ya sang elembo asimba yango de koma ko bloquer yo zwa mikanda te. A cause ya sang elembo ya simba yango de koma ko bloquer yo zwa libala te. A cause ya sang elembo ya simba yango de koma ko bloquer yo bota te. A cause ya sang elembo ya simba yango de koma ko bloquer yo mbongo omona oka na maboko ya bato okoma na via kolela elembo nini basimba na libota na bino elembo nini basimba o lelo bokomi konyokwama po likambo nyonso na vi na yo ozosala ezosimba te eloko nyonso na vi na yo ozoluka ozozwa te yeba quelque part eza na elembo moko na libota na bino asimba oyo eteka libota mobimba yeba quelque part eza na elembo moko oyo simba peut-être so bosana ngo kala nzamba ekoluko na nzela témoignage oyo benga pour 24 pendant 24 ans na yebi ndenge diable akangaka vi ya bato na yebi ndenge diable abebisaka vi ya bato na yebi ndenge diable anyokolaka bato na yebi ndenge diable atiaka bato bakoma baumbu na ye na yebi ndenge nini diable alelisaka bato ndenge akotisa kufa na kati ya mabota bato ndenge amultipliaka baproblème na vi ya bato benga numero na biso ezali 081 43 30 475
eza pa affiché wana kohésite te benga moto ayebi ndenge bakangaka ye nde yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ye nde yebi ndenge babongisaka soki diable apesaki nga manda mpo na kokanga bavia bato mpo na kobebisa bavia bato mpo na kokotisa bavia bato na bowumbu mpo na kolelisa bato me lelo yesu kristo apesi nga manda na nzela liloba na ye manda apesi nga yango oyo kaka na liloba eloko mosusu te kaka na liloba yango nde eza kobikisa apesi nga manda mpo na probleme na yo apesi nga manda mpo na cas difficile na yo apesi nga manda mpo na situation moko enyokola famille na outa ntango molai olandi témoignage okohésite te benga na kobondela mpono na kopesa ba directive okomona yesu kristo akokita akopesa solution nzamba pambola bino esika boza bosimbi mitu na bino nzamba lola mosanto na isalele mopeto na bapeto topesi yo merci po ete ozali nzambe oza tata biso tozali bana tobandaki na yo émission oyo lokola alpha tosuki no lokola omega tika ete bana no nyonso bakolanda émission oyo ata bamelaki bavi na bango bayoka moto basanza bango na kombo na yesu kristo ata bakangaki bango na baprison satanique bayoka moto baprison ebukana bazala libéré na kombo na yesu kristo bana no nyonso bakolanda émission oyo nzambe tika ete bénédiction ezala likolo na bango nguya molimo mosantu akita asala mosala kati na biso na nzela na prédication oyo na kombo na yesu kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Merci na pesi ben intercesseur nyonso la bonne nouvelle na o na yebi na oyo na yebi te me nzamba yebi bango balandaka biso na internet partout bambote belé nzamba mona bino azala na bino soki yesu kristo azongi te campagne d'évangélisation tozo banda yango papa Thomas campagne d'évangélisation papa Thomas Nangola campagne d'évangélisation zo banda na mai awa début mai toza no na Angola kuna bana Angola bozela biso tozo zala wana papa Thomas mama ma fille tozo ya na Angola wana donc bozo zwa biso bozo mona biso nzamba pambola bino nyonso bozo na kolanda biso ba mama Bibi Shingo Patricia mama Thérèse mama Jetou mama Chacha papa Pati Junior papa Belam mama Elali Belam nzambe azala na bino soki yesu kristo azongi te tokutani na bino na 11e partie. Merci. Voilà, un grand merci. Merci à pasteur ou frère Daniel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvons-nous bel et bien prochainement sans oublier, moi c'est Dieu de Diasso. Beaucoup de bonnes choses à vous tous. Bye.